explication on explication ya libaya et ana faux mabaya na ba vrai mabaya olingo voyager na première classe c'est un jeu d'enfant on peut voyager bien mais kozonga no na biga assurance et kozonga sayo boso batimeli obeta ki banko e ba ozonga so batimba ah moto wana beta biso banko bakangyo pe na koboko kutu na pesi merci pena na bi ale ki na ngazwi chance na pono sa ba mo karin pena azwi chance po pena yepe mutalinga le kambeka apesa ka nzambe ne merci siko Karine omoni siko ya prasa tikala ki yope ozwi on yope ozwi bon ko sa tata ngwa bisa na bongo na sepela ki presa ama kila na nga na lala ki sela nga passe et ça n'a pas solo ba parler que presse à souffrir dans la team à soki yo nous chef pas wata tasko Karine salara bola mo futaka yeba penza me ngala ke na prière makasi nga sambe la makasi na pibiara chaque samedi na ke na prière na dimanche ngala mona catholique Karine salaka bola mo futaka bongisa monoko na yo kokwa bota mama na biso ayebisaka nga lolemo Niama mukie Monsieur Nimukie lolemo mais tina kolo na passe tala lelo bon ça la courage yo ça no mo makasi les gars na la TV no saka na yo ah grâce à ana besoin fois qu'elle n'est pas maman langi ah bon akena ye pas pasteur Chatumba mais pasteur wana ondira bakse ke ba milimo mabe grâce fois qu'elle n'est pas maman langi po kunande ba bengana ka milimo bando bota mona tinengo kola et permettre à moins stabilité pour soit stable dans mon tout physiquement aux la stable financièrement aux stable moralement pas aux la stable binonyo so boza zéro na minute on a fait bino devoir à domicile devoir wana ce qui bo sali en ngote na epsi bino njoka epsi bino bo so mi mapango bwana ngote menga na ngo na ba garde corps na ba mituka na Kishasa bwana elokote on a devoir pesi bango devoir na pesi bango oya zo fonga muninga champagne kuna o batu balemi peut-être akufa lelo akufa lo bito yebite yo muninga bazongisi en avion yo ke fonga muninga champagne poani toi tu as quoi en Europe tu n'es rien du tout on s'en est l'autre ane lokote oya za na Kishasa ole lukata mo terrain na emo boye atonga ta na mo ba mongo ba misise ba pesa e bata ba kombo ba za ko edeye ba zo linga ta mi bala ngo ba olingo ebele mais boso ngana so bata mo terrain na monga fula mais est-ce que vous avez pas dans la façon na e façon un moto go za les ndengwana ya yo beta ndengwana mais siko tant bozo ba bongo qui pas réseau bi maman jalousie mais on est des alliés boza jalousie ngindo Congo Promo. Merci Nada bena fier na Congo Promo et ça sito yo bena no number 1 do sito yo bena intellectuel boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo et faites comme moi allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission Toyba Bango, la seule émission qui vous donne l'actualité des news, c'est ça Toyba Bango avec Yves Ipan, tous directeurs des infos. L'Afrique devrait la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raf Ngindo. Merci à toi Raïskang, les super pour cameraman, les vaillants RDC Oyo et merci aussi à notre cordon qui est le cordon Serge Piana. Et là je tiens à vous dire que nous sommes déjà avec Kissinjora, Levin Zora et aussi Blandine Osako. Notre concert, notre collègue à Otibongomi qui est à Poto, à Zaville, à Kinshasa. Et donc, on peut aller là solo par rapport à Oeleki à travers Marambo à voyage. Donc, on a vu ce héritier Watanabe, qui a quitté les États-Unis. Et quelques-uns, Bazongi, y compris aussi, donc on a vu ce Karine Mokonzi, là. Voilà, donc, il y a tout ça. Awa, on a vu ce pour que tu aies ta solo Oyo. Et idée n'a pas nini. Nani sali maramba boye pour qu'il va refouler ba mission à la team Wata. Alors on to pesi ba merci belé na le président le nomba Sénégal Nord moi la poto à la tota la biso et na bossé ma bisiki le président ma bisiki depuis Londres aussi na bossé Jean Mouluma intercepteur de Bruxelles premier on a zomona John Lubila ba exébélé et na bossé pangi de moi à Monika à Cancel motema yoyebi cette parfum
Tunga na Tunga. Merci na mauvais à Kati Costa de Makoulé un becho la papa na badé 2 mipembeni wana zomona kaba kaba ngutiko na les champions de Genève et na bosani de Christ c'était molefiti c'est dit que ntango hoda maramangonde yangoyo et na bosani te mon vieux Jacques Douemé motema maman na biso Lydie Douemé na Kati ya Londres wana. Merci na bande retour au sa confiance na émission Oyo et puis na site le nom de Congo Promo TV. Donc comme je vous ai dit que nous sommes déjà avec Kisindora Venzora et aussi notre collègue Blandine Osako. Moi on m'était là solo, tout ça devait être solo. Boyebi kenda zonga. Voilà, toi sur Kisindora on t'a vérité belé. Bonjour Venzora, bonne santé. Vraiment santé t'as très bien. N'est-ce qu'à Bruxelles là quoi. Mboka propre kitoko. Marié babi poussière mais vraiment mboka. Namona Venzora zabia. Bandi ba contribution héros déjà na non toi t'as la vidéo au Bruxelles à Ramboka poussière donc c'est ça tout le bani so Bruxelles la poussière oh ba connait ba benga lola ça veut dire paradis donc en tout cas ba tu batala rap surtout ça Blanda Osako quoi moninga Nicole Batafe babi moi ça pe menga no benga star vraiment un star mais il est pas un star quoi. Ça c'est bien, c'était la Kisindora et Blandine Osako. Santé Zaboni. Kitoko na ndenga Kinshasa, kitoko na ndenga États-Unis, kitoko na ndenga à Paris. Talaka na bibenga toujours liste mondiale. La Beyoncé de la presse est l'unique. Blandine Osako, blanc. Babi petite sœur abalé tout puissant moi Mirajabou. Hein? Petite sœur Yaba Roger Bandou. Un grand merci dans le monde entier. Un grand merci dans Dallas. Un grand merci aussi à mon président Rafingindou. Un grand merci. Ah oui, c'est les boss toujours. Merci beaucoup de Escobar, Dallas toujours. Voilà. Merci beaucoup pendant la Kitty Kota Paris, Serge Kassiama, Namona Nicole Batafe, c'est la bonne femme responsable. José Dialunda, les patrons, c'est l'homme mon cœur. Voilà. Donc vraiment un grand merci pendant Arthur Kita, un grand merci l'équipe Union sur Congo Audience Kin. Babi la Beyoncé de la presse à Zanena Bango na Kinshasa. Merci aussi à Kisindora. Boluka Makambu, Bozwango. Merci à toi Yves. Merci, ça c'est bien. Et alors, première question d'abord pour la beat. Beat nini Blandine Osako plutôt j'allais dire. Oyo kosala kitasa nini oyo bande rebelle Yambi puis Yambi yo voilà. Beat c'est par rapport à sortie officielle nanga ya site internet Congo Audience Kin. Étant donné bon on a déjà na beta kananga ba homme politique sportif ça dans un peu religion et tout. Je me suis dit bon na yebani na mwanda mbwe ata moi divi ya pamba Yves. Mais na yebana na nenga propre tu vois un peu. Donc na baki pourquoi pas na ya pena na nenga Kinshasa pour biso to kota ndé ba via to kitaka to mataka. Na ya pena nenga Kinshasa na promouvoir pe site nanga Congo Audience Kin. Objectif nanga yangwana. Donc c'est ça, c'est juste pour promouvoir le site Congo Audience Kin. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Et tu bengi bino penana Venzora eza par rapport à l'artiste de Somone Namboka, héritier Watanabe, et si on a mission à la team Wata, voyage dans les États-Unis, a refoulé quelques-uns. Y compris aussi notre concert Karine Mokonzi, Nalingi tous à la main direct dans les Kambango. Il y a aux États-Unis très bientôt là, vous avez Rafungindu, vous avez des États-Unis, on a des Escobar. Il est sûr pour se dire que nous avons un pour salir les lots, les Kambango là-bas de la team Watt. Procédure, nous avons aux États-Unis. Et à dur. Au moins, les États-Unis, on a l'exa visa na yo. Misapi déjà et ça là ma solo misapi. Bon quand tu as 5 misapi gauche na droite. Deuxièmement moto a bengi si yo il phase à au nord mais puis à nord. Pour mutu musu ba ko sim sabi no touche quand on voyage on est ba sim so na touche ko. On va vivre au suka na nzela mais ba ça rien esprit non. Comprendre. Bloc à bongo sko il faut que tu na sko ba to ba kendaka. Est-ce que vraiment vision na zu et ça est normal ou bien ba sim si rendre touche. Donc je pense que Rafingindou est d'accord nanga. Mouton continue de faire invitation à niveau États-Unis. Il faut la paix en ordre, à ce la paix dans l'État qui toko. Pour ça fait semblant, invitation dans l'invitation, il y a l'ibaya. Il y a une forme à baya, il y a une forme à baya.
olingo voyager na première classe c'est jeu d'enfant oko voyager bien mais kozonga no na biga assurance kozongisa yo boso batimeli obetaki banko bazongisa batimba moto wana abeta biso banko bakangi yo pe na koboko kutu napesi merci pena na bi aleki nanga azwi chance nga prononce bamo Karine pena azwi chance po pena yepe mutalinga aleka mbeka apesaka nzambe ne merci po nzambe alingi etu oh mais yo yebi teke moto so azobengisa yo na niveau Amérique so azape mutamayu ya bokanga baloba yo za complice il faut to fungula misuti no yo yebi muto abengisaki bango aka mutamayu no comment please okita na koti yo na ninga anglais no comment please next. Voilà, ça c'est bientôt ça nous paye Vinjora parce que Vinjora zappé moto yo sala ndeko na biso ayebi marbebele pe moi muke par rapport à ma voyage Vinjora tant on qui likambo wana ndeko na biso Karine et aussi la team Wata et ça que nini et puis nani informa ki ouais en tout cas merci beaucoup ngata artiste na mon andule makasi et puis on a na réseaux sociaux ma message est tambola ki à lobby déjà partir ba 14h 15h déjà bakangi bango ba refoulé bango bato bala ba songi oyo kité Venture Rosa on a la ki la sutuka pour nous la tirage au sort il y a Ligue des Champions na 16h45 na la direct ale bakomo la musanga olali boyena boyo oyo ki sangote bon moninga kana lo bana héritier Wata aza petit frère langa personne mabelele lisaloba bango pema bango pema auti koza kuya munene ya makasi na Olympiade de Paris na juillet yoyebi le 14 juillet le 15 juillet moi-même j'étais présente le 15 juillet oui l'autre en mois d'août donc akoka na ko lembisa pona nga pour on va voyager même aux États-Unis face à même décembre même l'année prochaine allez msaneni contre il faut que quand on doit que mission na Karine yasuka mardi Karine ebsenga ba okende kobeta concert Karine sote na vidéo nga Karine ba ok mariage na Atlanta ya momi mo batanga ekombona to ke mariage bazo kende mariage na Atlanta ce que ba concert là so ba provoquer kuna parce que ba artiste vous comprenez donc et puis il faut que ça reste secret la team Wata na ba porte-parole ne ba Karine mo compte ba la secrétaire na yemoko Wata ana secrétaire un leader okoleka na ba visa bongo te na télévision o bambeli batu pa ba otela ba numéro ya visa toyebi motema batu te mokileza mabene biso Yves ngata olokela ngola na 2014 na pibiaka visa langa 4 minutes garçon mo bisanga na linga ko mingi longo lango bakolukelo problème la frontière bakolukelo problème na aéroport yemo na Wata moto na tembe osuba visa na ozaluka ba fali bato mayele est-ce que fallait choisir visa fallait bien on a une mission donc aux États-Unis té osuba visa na yo bombi na yo et puis abi ça un problème en Europe il y a calamité à l'Olympiade de Paris wana beaucoup les caméras vont tirer ba Turquie Turquie t'écoute Afrique ya Éthiopie ya Kenya bino bon les Kenya bino so bala bonne idée ka ba tembe kaka tout que na ba Belgique tout que na ba Paris bon pour ngai Karine Mokonzi c'est ma petite sœur a diminué munoko mwana mwasi azalaka bongo te akobalaka mwana mwasi azalaka munoko bongo te tala coup d'état babeti bango wana eza mama na mbata mukolo c'est là yo goza banani parce que bande comme ça bazo bagé ezaka ba leader mboko na biso sika ba leader abatu Karine azwa mibali abatu ebele na poto afinga basi wana makambo ezebele mutu so solo mabe koyeba ete confie le milieu na tama kambo te ba wase kwa bakama pa ba manda chance ba faire bakira bakambo ba wora so bakira makambo wora betena ba kikuche na buna akuna tangu to mambo kute ozo comprendre eza bango moko bamba libushi na bango batembela bango obi muta tembe emena yemba ko ya na sea tembe emebi na Olympia esimbite bo suivre ça aux États-Unis bo koni loko bata mate bo l'équipe soit bala bo komi pe soit bala te il faut ka mokimombe yeba ke bo zui ba visa ezala raté ngapona nga petite Karine Mokonzi été ayo munoko leki trop mwana mwasi bongo te osala kati avion na okite na Bruxelles te Bruxelles poussière
Ah, Karine Bonico. Ah, Bruxelles les a poussé, bon, c'est ça ton nom. Mais au bitan ngolo ba bende musu ba hôtel ba bi opportunité boye ya komata même ata avion na komati na klata né dans l'observe commis ba Karine a commis mais quand même qui s'injora yo komati bazolo ba quand même les qui n'ont commis pas encourager tout ça mais c'est ba décourage pour tout ça paradis ça États-Unis ça voyage mais tu ngana rêve non tel que États-Unis ba Paris ngana rêve na mona bambandaka mboka mama na nga botama oui nga mama na nga tia kufia bete nga sola Paris ta ya soit dit États-Unis ta et puis nga on a rêvé un hôtel non on a rêvé Paris ta na okene mbalo ne na okebeta ba concert na un mois na zongi c'est tout en tant qu'artiste yo so mona bato basanga na ba Paraguay na ba Uruguay ba si ba rêvé beta concert na Paris si ba zanga na ba Paraguay kuna confirme mbeke na support te azo beta ba concert na Afrique à danser auto ba immeuble ba villa danser ak azana Angola 12 concerts à livré kuna donc na rêva rappel poto pété ponga ki sinjora na paya de lupango na kichasa na komana poto te pour tout musuba kan sa soko ke ka poto mamo lelo komi kaka okiti na Savantin na Bruxelles aux Uvi non bon ba lukango partout vous comprenez non pe na rêva ngo pété ne ba rêva somne ke poto no ke poto lelo kanga da chalelo moi tout ça le 25 août sur la mine que poto le non que poto lelo le pas on a kauka construction 45 eza gaillard mutu mutu sanga ndambu na 85 000 on te ka lelo na boya elle pas on a la boya oya barumu na famille mutu atikela ngaite maman nanga kufa zakine pauvre papa nanga pauvre kufa na 89 batikela nga lo côté eza ngaine na somba ndaki sinjoro na somba e bambongo na simba ka sona kena ba poto ndelo pe na pe boye pete donc ngala zo révéler mon mbandaka na lié boyo yo so sanga sonde voilà ça c'est bien tu vois et tous aussi Blandine au Sako et pour na yo tango totala likambango ngeleki ozo pesa mi faute pas nani ozo pesa erreur pas nani na maramoni surtout leki selon moi bato bayebinga nazala penza trop ni pour ni contre. J'ai toujours soutenu Goga, héritier, à 100%. Je pense que Air Olympia et Simarité, bon, mon photo dans un hôtel Naïti à 5h, 6h du matin. Moi, mon problème, ce n'est pas lui les problèmes, c'est son entourage. Batou, oyo bazo détruit. Héritier, c'est quelqu'un de poli. Héritier, jamais atinda chroniqueuse, do chronifoite, fingela leader boye. Makambo na lo bastomi akafule kana sima. Donc héritier jamais atinda Blandine au sac au blanc au bayeba na Paris partout hein. Na ba sœur nanga mususu hein ba sœur nanga Bogistine Ngali bayeba ba vie nanga Emeli alias bayeba même babi motema bébé Senzongo atinda jamais chroniqueuse afinga leader. Si ko entourage na yene kisinjora lobi omoni bosinjora ta à soigner notre entourage, ce n'est pas quelqu'un de problématique. Moi, je mangeais avec héritier Notaire du Fleuve. Et il m'a dit que je déposais dossier à visa pour nos musiciens blanc. Dans sa petite sœur, cadeau parce qu'elle souffre à finir trop pour nanga. Mais ngate mutu natinda kaya salango. Nabi c'est pas grave azale ki nabiso et ça là ta plaisir aller à ta moi glace. Na goza pe mutu mabebo na rolo bate kabaka. Mais ngate bazo potana na oya na donc bangonye so baza les oiseaux de même plumage. Yo avant de permettre yo que roni foiti oya za na poto na oya za Kinshasa. Au finganga parce que na ba kin tourna oloba. Njora yebi yango, j'en ai marre. Non, c'est pas là on pour le barba. Vérité autant ba comme mais ozo bomba ko ni foiti ya poto autant comme. Ngana zo loba baza mi baleti. Kasi maintenant ba ko. Kuna zo fongola champagne pona muninga na ba ne wedeo. Pona na pona mo pandi sango. Voilà. Oyo kuna grâce au fongola champagne pour la défaite à Muninga. Yo ko fongola champagne et toi qu'est-ce que tu as pu apporter na la team wata yo pas même pas problème ko. Oya zali na Kinshasa la kanga munoko na ye. Koboko publicité. Nana nga voyager dans ma première classe té. O laxanine. Est-ce que ça me bala liboso pour voyager dans mon avion? Pour qu'on puisse dire to tambola ka ine pas même 1 mois et demi. Na keye États-Unis na beti 10 jours na beti 7 jours na New York na beti 3 jours na Dallas na zongi Paris na Kinshasa. Est-ce que na sali publicité? Est-ce que na fingi mutu? Na mona na ba millionnaire lokwa ba Roger Bandu ba moi Miradiabu ba veille na ngai ba 00243 ba ye uli musheni. Est-ce que na lobaka? Yo soki ba pousse peme na musicien il faut le ko chrétien mutu akela musicien wana. Asala ke musicien wana azala. Non. Toza ba chroniqueuse, toi ba journaliste, toi ba pandisango.
baleki bovanda kimia na ebite age apoto mususu alobi onga na 29 ans mususu alobi oyo aza mukolo na 31 ans qui fait quoi qui dirige qui bino nyonso boza 0 na minute on appelle bino devoir à domicile devoir wana soki bosali yango te na yebisi bino njoka yebisi bino bosomi mapango bwana ngo te menga na nango na bagarde corps na bamituka na Kishasa bwana eloko te on a devoir pesi bango devoir na pesi bango oyo azofonga na muninga champagne kuna oyo batu balemi peut-être akufa lelo akufa lobito yebite yo muninga bazongisi na avion yo ke fungola muninga champagne poani toi tu as quoi en Europe tu n'es rien du tout ozane le côté ane le côté oyo azana Kishasa le lukata mo terrain na emo boye atonga te na mo ba mongo ba misise ba pesa ye bata ba kombo baza ko edeye bazolinga ta mibala ngo ba olingo ebele mais bosungana so bata mo terrain na monga fula. Mais est-ce que vous avez pas dans la façon naïe façon un moutego dans les ndengwana il y a eu peut-être ndengwana mais si quoi tant besoin ba bongo qui pas réseau bi maman jalousie mais on est des alliés vous accorde jalousie ngana yena internet c'est bon on ça la ba vue c'est ça que je viens de faire ma réunion là devant je pense que yokaki na tuni ba chroniqueuse na ngaboye côté kanini na internet boye côté ka nini boye côté ka nzoto to côté ka le savoir-faire. Maintenant, c'est à chacun de nous tous à leçon. Ce qu'on sait là, quand baisse nos ana ba vie, na garder moi ba vie, non pas ba jalouser zébélé. Surtout je m'adresse à l'équipe dans Karine. Moi Blandine, j'ai déjà pris mon téléphone depuis Paris. Na bengaye. Et finalement les kana RTG na eu contretemps, na kena pas mami là. Boxer wana côté wana classe propre. Na kena côté kuna. Mais na yepsa na bien aller qui dans nos prochainement. C'est moi qui ai encouragé même Wata pour na visa à Karine. Kanga munoko po yebika bato musu balingi yote. Kanga mbanga komana nous na mboka nga vo ba do publier. Yo nani yo? Tu es qui? Yo comment poto beta mi pena hiver papa au na kayu? Yo nani? Tu es qui? C'est ma mère qui m'a dit moi jalousie. Mais c'est ça, moi je parle parce que mon connaît mo ke fundier. Mon connaît mo ke trahir ye. Ezangate na lalité butu mobimba ngana mona poto. Paris mo mbeye ke ngana na Kishasa. Paris mo mbeye ke blanc blanc ana Kishasa. Moni ko monanga etambo non na Kishasa te mais na Paris ba ebinga. Na salisa ba soirée. Na za la mettre ba soirée à cérémonie. Na za pe chroniqueuse en même temps infirmière. Comment on a poto ango leki héritier mususu pas obimisela la moninga bina pesio un mois olonga la timu wata yo naniko yo de la presse obi ke lobi babenga betinga mutu njora oh betuna njora babenga betinga mutu ninango oyo kuna pesi moninga un mois okolonga la timu wa moi ça malchance est-ce que mitali yo moko état spirituel nao okufa lobit Vinzora bede solo lisolo muke pona yo erreur izawa pina mama refoulement ngai ndenge ya lobi ke héritier vraiment na vana na azana timide vraiment za mwana malamu akutani ndena ba chroniqueuse ya mabe pona nga neti vidéo mo Karina tindeli nga lobi na butu na 23h eza téléphone nga na moni Karina azaki na avion bazola musala la bibembe na binyo surtout ba misia ba misia Congo na ngwa fingi surtout bibembe na biso na vidéo yango y compris na kati misia on appelle la misia Congo afingi biso bibembe na biso bon watande fallait ki asola na Karine be fallait bena atea kae asola na ye o moni nga na vandi tourna ci ben piana 5 ans na vandi tourna Kofi ata ba 10 ans on se comprend tant que kana baté fana baté arabiso na lingi boyete encore Kofi so njora na lingi boyete jibe utakima ne ba makamwana wana to sakuna jibe so na ke parole bokata werate wana pensa pango yangai to souffrir na ba vie bona polémique wate jibe pia na ebisanga ke sinjora ko ketaka werate pardon wana za mwana mato uti na pasi bosaka polémique na ba sankarma même non normal mais bolo ba werate mo tangu to ke ko senti tero jibe mo abwaki na wera abi wana za masa na ngai mais Karine munoko le kate amemi se richelo ba problème lelo soki bala batu musu bazongi ka minoko Karine o combien le pétas nyango pété ozana en avion ba ko magi déjà na clate ba kitine ba kangi bango porter un message moko batuniye babi qu'est-ce que tu es venu faire est-ce que ebi na uto lobati na uto États-Unis voilà batuniye po baloba en anglais on comprend donc ozoloba what how are you speak English you speak English Mrs
What is your name? Comprends? Ok, accent. Non, ok, nenango. Voilà. Batouni, je suis venu avec mon papouche. Papouche, nani. Héritier, kobota moi, nano quoi yé? On est ni comme monsieur héritier, bato, abandi carrière, ni c'est comme c'est pas problème. Si vous n'avez pas le masolo, vous avez tant que qui boité, mutabete lio, boité que ça. Vous avez le masolo, tu peux toi battre presse. Toi battre presse, mon temps on l'isolé les alliés contre ça. Au lieu qu'après n'avoir tenu, qu'après blanc dans à côté on a. Côté on a boyé la reine Chalama de Bundes Azali, papa nous passe plus côté Nicolas Azali. Voilà, donc babi vraiment côté Moussous babi l'autre là babi étoile de love moi na Bordeaux pe Azali. Marque Tabou pe Azali. C'est marque Tabou les fondé les léopards de médias. Donc Bazali bango tout. Bah babi tu on a Dazoflex le numéro 9 Motomobile haute tension. Mon ami quoi, il doit aller ça voilà. Donc bango nyoso Bazali. Mais au moni biloko wana esio kila pop biso to ba panzi sango. Donc ozo fungula muno na ozo répondre keba na vidéo cachée. Quand muto telemi azalo kwa sango ye wana zo bendao. Yana ça attention te vendre na sa garde du corps na ngata petit. Talana sim, est-ce que mère a vendu bien? Zong sa boy voilà sim ça touche mystique. Il fallait kanga munoko donc je pense que je demande à héritier. To solana héritier. Je peux nga bang héritier hein. Na banga affaire était na banga falité na banga je respecte leur boulot. Ponga na côté kanzoto te na ene na musala nanga. Ya ba benga trop fier. Pona kota ka bi o moni na ba wela ka o ya pona ke ya ma musicien na kenda te. Oh. Parce que beaucoup considérer un modèle wana pour bango bakenda otebakite kanini. Tant yozo ya o luka 5 € batelo essence. Oye na voiture bo luka 5 €. Ngai na senga ka musicien mbongo te. J'étais avec Fabrigas. Fabrigas a yaminga kitoko. Ça fait même pas une semaine. Est-ce que na sali vantard? Na le week-end na na Fabrigas? Non. Kaka biso ba chroniqueuse na ba chroniqueuse le tout ça batumi tout. Il faut arrêter. Yo oyozan à Paris, tu arrêtes. On se connaît très bien tous les deux hein. Olekinga l'autre maman. To jeune fille qui t'emboula. Jeune fille, occupe-toi déjà de la santé naïo, c'est très important. Moninga bazongi ici ezali sanote. Moi non plus je suis pas contente pour Karine. Naza ni pour ni contre. Yo ko font la champagne te poto yebani. Tu n'as rien. C'est pas problème nous on a grâce plutôt j'allais dire. Grâce c'est rien, grâce c'est ça comportement de comment peut s'en kanda. Grâce to kuta na net to pesa na mbote. Elle me connaît très bien. Ato ko wanga na leki na ngayo. C'est rien to yebani na kite na poto. Moi j'aime pas tant moni moninga zui défaite et comme ya yo fête. Et a gentil te na miso nzambe. Non. Musala wana nyoso Karine pas il faut gagner moi vie na e. À part ki munoko ya Karine mais c'est une petite aza bien. Lié kuna zupinisa pona ko bola brona ye. Oyo kuna ko fongola champagne te pour le kepenelo te. Omoni buzoba. Bango mibale ba bikeko, ba sarani place moko. Oyo kuna zo pesa muninga avertissement o un mois o longwa la team. Yo nani a pemene héritier pour longwa la team. Oya ye côté ka munoko ne pas finga ba mikolo na compte héritier. Yo kuna ye côté ka mutakala. Omona ngote vous êtes les oiseaux de même plumage. Voilà. Donc ngana sengi na patron, les goga bengana ba o wana mibale ba fia ba problème. Oya zo finga muninga bia za malédiction. Mais yo mitali yo moko. Wana malédiction te. Je commence à parler na mbanga mulayi. Voilà. Donc aussi Venzo pour que tu n'as pas continué donc il y a maman les arabes. Guillaume Tissoka le président de l'Union des États-Unis, Ali Marambo petit nanga double garçon nous autres qui guest à Molaire donc vraiment na kauka solo Ali Marambo to beta Venzo champagne ba fongoli pour na shit ya muninga déclin muninga. Donc il ndeko no grâce a fongoli pour ndeko Karine. Et ça là qui et puis erreur eza wapi pour les loba refoulé bande qu'on a biso ba la ville de Kinshasa. Quand on a monaki champagne na kama car parce que il grâce aza mutarité. Ndele bino ba biro moko ça que pas mutu moko. OK font na moninga champagne. Et les keninga eza qui jalousie. Vous comprenez? Il grâce il pe na monaki ma Olympia héritier ma balobela héritier makasi mais bon baso bomana bango ngai ya mona nga mitala nga vieux nga kimana côté ba momi vraiment matala nga vieux njora matala nga vieux njora premier zaka wana héritier tsoka son Kinshasa ay baka bato avana vérité héritier na zo Kinshasa boye na ebité ay ba bato akozala na bango pop na zo message bele babina nga héritier fo Karina za soupe mbenete bato ba bisinga bongo njoro ba bisa héritier o moni héritier so zakina bato ko biso bakisi njoro
quand on a comme leader on demande na sous porte-parole te na bitango na saka porte-parole so héritier zaki na ngande ro biki ngana sunga fali ti boye biti vous comprenez donc héritier so vraiment pour na sala pena réunion na ba bureau na quoi ngana biki héritier zaki ana kina zena dadi mula oye biti dadi mula attendu trop intellectuel Amaye est trop voilà il parle français très bien Amaye la finga ramutu telo ba mabete aki kozwa Karine nazoyeba te Karine mpe moto ambanga nayebisi yo nga nazoyeba te ti 2 ou 3 jours tozaka na mona net okoyebana moto asali bao makambo okoyebana nango basimbisi bango tusi basimbisi bango tusi c'est le koza ba milicien ou bien ka batu normal c'est bien dur te côté musique na intimité ba misie ba na temps na pété normal ya batu eza batu normal venjo na aider yo batu normal ou bien par rapport à les passé et attaché des presse ya zui balingi basimbisa et touche to yebani ba vérité na pototi soko boma libala moto ofinga mobala muninga olobi ngai kibonga ezongisi ngai donc na minute eza ba musicien te non basimbisi héritier Wata Goga touche à partir de l'entourage naïe a commencé par parler qui n'a biso Karine. C'est tout, faut pas mâcher les mots. Mais Goga y'a qui Olympia. Au monde Olympia, quand vous parlez d'Olympia, c'est Blandine, j'habite Paris moi. Naza moi na Panama Tonga. Au monde bamso bazo ko occasion que na ta classe de na ba mindele. Comprendre? Moi na vana pena na classe, na zupe bac na continuer ti na comme infirmière. Mère de deux gosses. Moi na poto à Tongo. Oyo kuna, ole bazala gentil na ba combattant ba aider musiciens, beaucoup mo finga ba combattant. Ya ngwana ole pia héritier simbate. Ole bo aider musiciens, bo soutenir que non vieux c'est normal. Oh, David Monceau producteur abimisa mbongo. Muta oyeb sabino vérité azata panga. Boza au monde na est-ce que yo yambi ba na poto belé balobeli yo likamwana. Moi j'étais dans ma campagne. Aux États-Unis, héritier a commis lundi, quand a commis mardi. Merci pour l'invitation, je serai présente. Moi, dans mon balabatou, il se bat. Mais tous ont répété la même chose, tous ont revenus dans la même situation. En nettoyant l'entourage en Afrique, en nettoyant l'entourage en Europe. À un marché correct. Azali petit, Yabawera Songama. Bazo yina le kola bitambola pipa engulu pazo mema. Ba petit ça ba côté ka bornine. Alors tout le monde qui est dans moi sous ka émission na biso donc nous chutons déjà et mais Venzura pour terminer avec vous na habité dikanisini ni oyozanango to pe conseil ni ngopé ça na leki na Karine et puis Europe ça na héritier Watana bi papa mama pe to yo tu na mama nga mufumate et to be dans la souka to si ça date aussi ba reflet bango que ça nga ba reflet ngote voilà ba to banika mama bakare mama wata mama Europe ça va juste des conseils et puis to juste de ba papa na nono li chumba na cha Londres na motema mama Christine ba Chantal Bomolo na Montréal ba Anna Stella Fraser mama na Barcelone à Londres ba Angela Meza ba Champagne motema matuta Angleterre ba ozela ngaki sinjoro akamnanga ba to bandika wata bona wata yemoko il fallait kaka et bakamo ekomela ye aotambola na batu misusu otambola na bango zo comprendre to tambola na banani il faut que zo Karine na pena kanye munoko na nuti Karine bani makele David na 121 depuis l'avion oh en tout cas ngai on peut ça Karine conseil et puis héritier et puis ouais héritier courage za mobali oka wera lo baka mobali otika ba mobali je t'aime beaucoup et ça m'a meilleur nango et là on normal et ça la première fois que ba reflet ba musicien ba reflet ba musicien et là quand on regretté na yo kaka États-Unis so ba reflet bongo pourquoi ça soit après 10 ans Europe ça après 5 ans donc on a évité bon comme ta concert pour l'Afrique ça la normal hein ko faire mettre en Afrique il y a peu supporter ay bandeka bato atambo na bango watu sana dadi mola na yo ozana dadi mola mutamayele bolongane wenge meso mer nzela moko okoma kotika ka dadi daga kenda ka susport te kaka bango ba kenda donc ngana ba peka na Karine Mokonzi lisusu tant to sengene mission mardi a sepelaki ndenge presse atikala ki mwana nga presse tant to sengene mission o kisinjora nga tuni neni bozo ba visa bozo libe mwana nga presse
Karine on tem prasi atika na nko nga Karine munabisi wata tika nga na chef na na prouver maman na manike afinga yanga trop mais na motema na nga na sepela ete tant Karine a bongo Karine pesa mwana ata mabeza maman na saka bagaf mais so prend sa bongo longa na bonga a resombola ko ronzo ata lipa mais Karine a sepela ki pena yep de la bif prince pena nenga tikala ki maya sepela ki siko Karine moni siko ya prince tikala ki yope ozui on yope ozui bon ko sa tata ngwe psena bongo na sepela ki prince ama kila nanga na lala ki sela nga passe et ça n'a pas sur le parler que presque à souffrir dans la team à ce que yo nous a chef pas wata tasko Karine salaka bola mo futaka yeba penza menga ke na prière makasi nga sambela makasi na pibiara chaque samedi ke na prière na dimanche ngala mona catholique Karine salaka bola mo futaka bongisa monoko na yo kokwa bota mama na biso ayebisaka nga lolemo nyama mukie musuni mukie lolemo mais tina ko na ngona passe tala lelo bon zala courant yo zakona mo makasi les gars na ba TV no saka na yo en tout cas on sala générique na ngai balobi na banga kana ngali wote mena linga ngote bana banga kana ngali wote mena linga ngote bana poto boko sepela na bokasi ya PDG Michel Mbongo tozoke na Brazzaville Ponton après Dubaï ko saba clip merci na fondation Mbongo na mama Elena Pemba nde bazo soutenir ngaka ba diaspora ya Vienjora ngape loka babina kendaka poto ngote na moni baloka kana ya kaka pour la tchango pana mutute j'aime l'Afrique na linga Kinshasa trop na linga na mona ka Gambia na ke soma monganja nanga na mona ka zani no soma mbisa mai nanga na linga ka mtili nanga la kela kimbuto la omela na lela Kinshasa fo no mona nga awa na lela nga kini fo maloka bobika na ya poto ngo bobo pesa nga 2020 na hoya Monsieur Boye, tu as 2017. 3 ans. Dans 3 ans, non? Elle est lointain. Elle est lointain dans 3 ans. Non, c'est préparant. Non, c'est officiel. On a des foulées. Et les lois sont irréfungines dans le billet de l'invitation aux États-Unis. Et c'est 20 jours à Rosala. Aux États-Unis. Ngaki Sinjora. Nako bomba visa na laksa na TVT na bangi mokili nani lo kozola visa ngo nani ngelo batela vio bo yeba te kaka nena ko komela na komi epi esili nani bela kosongela bo yeba te to bomba ka secret to bomba ka ete biso to tikali na ndimete Karine kozonga ya na ndimete ba misie ba kozonga na ndimaki te ko basali checking ba matipe pe ba komi be bazongi. Est-ce que tu as bango déjà depuis Baye Boye Bété? Eh Baye baso bombama. Ah bon? Baso moudou métier. Mais dans 2 ou 3 jours ba moi la souci. Est-ce que bengi bango? Karine ba comme les ba ton atine nga ba vidéo, na ba message en répondre ti. Karine me to répondre nga pas. Est-ce que autant? Azotanga ko azo répondre te. Ça libère s'il vous plaît. Hein? Azo répondre te. Azo répondre nga ité. Répondre ngai te mo konjele ki na ngai fa benga ya edi après sa puissance fa benga ya edi na kin ya edi pe sa puissance a délivrer ma solo après fa benga ya na so edi mutu na eti Karine mo konjie a tinda linga ba vidéo oyo na 23h12 23h12 banana zo koma azo répondre na eti donc c'est quand même souci na ebeti c'est quand même souci na azala kaka makasi azala kaka mwasi alembisa pe po eza kumune na zuya alembisa pe mbanga pe sila pe omoni nga bana kena prison nga baba tina nga prison on a fini sous leader de kaka monoko bomanga non lo sudi na comprendre ma solo yebe ku ya suipe kangika munoko voilà bientôt to songelo pona ba kombo puis numéro de téléphone pona solo la bande surtout alors Blandino Sako Nino Woloba na héritier Watanabe et puis na ndeko na Karine et puis na ndeko na biso grâce juste un petit conseil pour la banque. Pour Nangoga, je pense qu'on a l'habitude de se parler beaucoup, lui et moi.
Donc je pense que on est à deuxième coup à Makasi Azui par rapport à carrière solo naïe, hein, carrière naïe musicale, il est jeune. Mais le début ce moment qui est boy à venir à lobby ça bien. Voilà non, à venir à lobby ça bien ce qui est mon quoi se débarrasser. Azongi moi, zonga mutu quoi. Azongi mutu a bongi sivi naïe. Voilà. Deuxièmement pour na Karine, j'ai beaucoup parlé même hier dans ma direct ma collègue Babenga. Hein? Ni les qui a quitté muke quoi. Bawela kate na mukili. Bawela bazanga. Soki lelo na ota mbanga ponga na mbanga omoni ba vanter ba sa télé réalité boy na peut-être azonga na deuxième tour et pas vient na vie dingwe. Asokole na moni on ba produit vie dingwa nettoyer qui amemela ke libaka la ou la memele chance. Moto na ngenge ponga mona mwana on dit britannique na pesi doye bambote die dingwe mwana vie bambote pe na sima hein vie na nga somi da bambote belé. Voilà. Qui encore? Ah grâce à un besoin, il faut qu'il n'est pas maman langi. Ah bon? Il n'est pas pasteur Tchatumba, mais pasteur Wano dira Baxela qui est Bamili Mamabe. Grâce à qu'il n'est pas maman langi, pour qu'on ait Babengana Kamili Mambano Bota Manatine Kola et permettre à avoir stabilité. Pour ça, on est stable dans mon tout. Physiquement, on est stable, financièrement, on est stable, moralement, pas on est stable. Donc, il n'est pas maman langi dans le combat spirituel. Quant à moi, je vous dis un grand merci Yves. Merci à tout le monde. Merci à Tati, Madebo, Babi les gardes du corps du moment. Merci à JM Monombe, merci à Reti Matezolo, merci à toute l'équipe vraiment à Congo Audience Kin. Merci vraiment dans le monde entier pour Paul Moupasek toujours. Les professeurs des élèves d'Azoflex, Babi Abino Yangwana, ma tata, ma maman qui chérie Luisana. Petite sœur nanga moko nansi wanga et puis je ne manquerai pas qu'on embrasser bananga mi balé nakati à New York écrit c'est plus petit Égide hein. Je vous embrasse beaucoup maman, votre maman vous aime beaucoup. Babi dans peu de temps retourne à Paris pour bisoto yaka tokendaka. Donc courage à Goga Stomi aka Goga Dadi Mola dans les bons. Je vous remercie beaucoup, merci à toi Yves. Merci. Merci au caméraman derrière la caméra et merci aussi à Raph Ngindou, un grand merci. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un numéro par télépathie, moi encouragement, moi conseil? Ah, ok, yes, merci beaucoup. Numéro annoncé la Naki Neza 081 86 14 254. 081 86 14 254. Ah, Nabosani. Excusez-moi, na sala vidéo mo boye, interview mo boye, ya ba maman mo boye, ba maman mikolo ba soso ba pota ba ba bomana. Ya nango foti na ngate, ya nango foti ya sœur na ngai Nicole Batafe, afuti la na nga pe na sele musalati. Ni vous avez fille de problème hein, blindé no ça. Oh, ba yeli nga dossier, ba l'accent makamu clair, nga pe na bimisi na pe. Dale bon. Yo et Simbaga non parce qu'avantage à protéger déjà mais sur les kino on a bega fille de problème. Mais le problème est que na niveau ya bango ya Kinshasa oyoyo. Bakanga na minoko. Oya zo potu kwa kuna lokwa ndakala kuna la poisson. Poisson kuna potu kwa parce que au moins zo melata moi jus à pio. Moi miliki. Yo za na poussière kanga na munoko komati. Hein? Ba petit et carrément laïve et carrément long. Oya lingi pete na mesana na nga bongo hein. La reine Chalamama yo yebi kaka. Allez, gros bisous à vous tous. Babi le président Rafingindu na kati Dallas de Escobar, je vous love énormément hein. Ya bino moko José Dialundama, bisous mon cœur. Yeah. Voilà, merci, c'était la Blandine au Sacro Tozomina Kisindora. Donc le vieux Kisindora et tout à moment sur la souga pour Kabana. Programme mais il y a album Nabiso et puis disque Gebima quand générique où on a tous quand. En tout cas, générique ce maintenant calamité le mois d'octobre et puis na zo bana ba concert na na bokasi ya vieux nanga Willy Lukanga azana kati États-Unis wana le vieux Kundulu azokoma de en septembre azonga betanga concert sorti un mouvement nanga non na beta concert merci nae le vieux Kundulu vieux nanga Willy Lukanga et puis nga beta Erita Leli Makasi ndenge mambo esalami et puis merci na vieux nanga Jolly Kinshasa en États-Unis bilo rotinelenga na Washington et komaki merci na Zega to triple nationalité angolais congolais finlandais yana Jani Pangi Ernesto na Bundeswana Minos Granka Wetu Baba pire vient nanga Minos Granka
wetu baba la Firenze yo yebi la reine des Amunda moi c'est à Po Firenze la reine des Amunda moi c'est à Po Firenze mais rotindelenga ba plan na akotinda zala calme ngala sina sepela tambala mba okabelanga loto na mois d'août etikalinga tati na ba 2018 20 na kolobaka bola monayo en tout cas merci na Gwani Matota top modèle ilo gangster d'Afrique Manus Kaban de la joaillerie de Bundes Gwani Matota vrai chéri na lela au fort en tout cas merci na masananga tonton Babati ya Charlène Makanda na lela au fort Jean Thibaut Thibois Joséphine Mengi maman Tina Raï ya beba ça c'est d'amour bato tu bo soutenir vraiment bo soutenir ka vieux générique wana na habité mon côté so esimita na tina ma musique ah bon le baraboy te ngalo bahana te ngana osane mama sikata ngana osama masika Arlette Kanga ya JP Kanga na Chicago ya bino yango wana Yoshiro Manda ya Sylvie Mayo na Toronto moi ça vient à propre Tina Raïa beba ça c'est d'amour balobi Bruxelles les alarana na poussière ya solo Tina il va na Bruxelles la Bruxelles les na poussière en tout cas merci beaucoup merci. Ouais, numéro de téléphone bande ko ba benga pour encourager numéro na ngalo kwa Mwasa Ndumba numéro na ba Mwasa Ndumba WhatsApp Facebook et WhatsApp Viber ba tutu bani bazwanga 00243 code mboka William Cheni 81 99 088 65. Allez, hier Robi Vwemba, Mobali qui tourne à la lutte noire. Robi Vwemba, Mobali qui tourne. Blandine au Sako, n'a senti ma vraie chérie. N'a mon la musique vraiment non. Elle est belle plus que la Belgique. Vraiment Azaki Toko. Et puis propre, Blanda, Osako. N'a habité, j'entends rien. Yara, viens dans mon toilette, faut se le nzembo. Ça la belle nzembo vraiment. Nzembo là, pour naïe, qui tourne naïe. Pour naïe, 35 ans et ça vient. Oh, ya kanisi yako bebisa orchestre njora. Azali mbwetete ya kotika la vie njora. Mwana mwasa sala fierté marketing na kati ya Congo. Kofiolo midaloba petite ya Londres. Papa Wemba loba la pièce rare persona. On dit pour toi ça non c'est la générique on a suka rumba. Générique to sala na suka nango eko suka na rumba ezalate. Parce que papa malaba na la pièce rare. Persona maman to le fait beaucoup. Rumba pene coach. En tout cas allez wata courage à mobali. Courage wate sama kamba mikie courage wa mobali yemo ba moto la tembe beta karab beta musique continue quoi pour ba kofi ba kutana ba grama kambula mokili parce que ba wara ba kutana ba grama kaba jibe piana asa pena 5 fois jarate yo yebi jibe piana mais ele kala ngotanga na tanga za na BCBG o yebi yango to ke na ka ba free ici en tout cas héritier what I love you courage quoi courage héritier courage voilà le numéro de téléphone la passe déjà c'est bon ok merci Blandine Osako tout si ça nayo Olingo Baksanani non mais c'est juste pour faire un gros bisou et puis dire merci na vienanga Ipo Tapuka les producteurs ya Cultura PIV hein babi yemo comme un solo kota Félix Oazé que mais c'est Google papa mais c'est Google ah oui lui c'est le cerveau monteur mon vieux hein vanana yo et bah gros bisous à Dete Yankimpouyi et donc Mouzamba bienvenue Makanga la paix bah gros bisous à Yadada bah gros bisous à Golf et Kizola Aseka je vous aime tous hein, et je vous adore courage na compatriote nanga serrette à moto et koufeli nangote prochainement nzamba osunga bah gros bisous à bana monde entier. Voilà, merci, c'était la Blandine Osako, notre collègue, notre conseil, et puis Ama Ndekuna Bisso, Vieux Kissinzo, et de bien gagner. Voilà, donc, merci comme ça, toi, reste quand il suit pas pour comme maman le RDC, n'a pas si motébélé, n'a Guillaume Tissot, le président tout le Congo, les États-Unis, n'a pas sonné le président Claude Ndoma, Sénégal, et sans oublier président Nabiso Kati, Mabisi Kiako, et n'a pas sonné Aimé Kassaï, tous les quatre Kinshasa, et n'a pas mote na Costa de Makula Mbecho la papa na badai domi et d'abord sanyoté mauvais kaba on tchouko dans le chef de Genève et pembeni wana na somo na Jean Moulou Moté santé de Bruxelles John Lubila ba exébélé qui c'était mo le futur papa na Riben na bossanité c'est dit que tango roda bébé français de France motema ya Lutonadio ya Badjani